Surtout, rendez-vous chaque dimanche, avenue de la Révolution, prophète Emmanuel Dodi. They say every Sunday we are here. Yeah, we are praying here in Affranchis Ministry. We mettez 6e rue à on a kata Kinshasa biso to pona biso awa. Bananzambe, venez prier l'Éternel. La famille, on doit chercher l'Éternel. Sans Dieu, nous sommes rien. Please, people, just be here. Just go into prayer. Don't forget, our God is more than everything. We love you a lot, family. Don't forget. Surtout chaque dimanche, prophète Emmanuel Dodi, où ils ont délivré, ils ont pambola. Every Sunday, from 9 to 12. The praying start 9 to 12. We are here. Banakini nyonso, batu balandaka biso babone na biso soko sana ba séjour na Kinshasa, toza awa. Na Kinshasa, toza na limité 6e rue na ministère déjà franchi. Donc toza na awa elongo na pasteur et prophète Emmanuel Dodi. Here because we wanna be with God, we wanna enjoy with God, we wanna pray, we wanna enjoy, we wanna say thank you God for everything. Ndeko mwasi, ndeko mobali. Soki omoni na ye liboso na yo, pe liboso na bino, ezali na souci moko, o ezali kosala mitema na basantu ba franchi, que vérité moko ezali, bosomi moko ezali osengeke bato bayeba yango. Alors, tobimaki pamba te. Soki motenga sa likambo azaka sika akomaka sika kitaka ata vieux zaka na aéroport pour na ko présenter besoin yango pe volonté yango pe lumière yango répandre yango makoli kitaki awa na Universel TV et pa ya mama Dorcas Falanga esika makambo ezali ko salema esika makambo tza ko réaliser pour na ko pesa ba vision nyonso makambo nyonso soki to ye parce que tu as dit que si qu'ils allaient bien planifier, merci dans un pesa matondo pour na maman Dorcas Falanga ndenge vous allez kozwa pe azali ko kamata na motema moko ya souci pour likambo ekende liboso yango wana toza ko pambola yo mingi na ba effort pe to kotika te ko tia na mabonde li pour likambo ekende ti atteindre ba couche nyos na mibale na senge ko yebisa bino bandeko botia matoi pe na bokengi pe na bokebi yoka pe yokamela parce que zali kambo o isengeli ko tuna te moto po abika yango toza ko principe no message o ezali bonne nouvelle parce que toza ba nouvelle mais o ezali de bonne nouvelle ya kimia o ezali ko pesa bato kimia ezali message ce qui nazo ba message c'est la montre que messager azali parce qu'Azali prophète, Azali le prophète, le roi, le fils messager. Mais Azana Kombo, Azali Emmanuel Dodi. Azali messager, Oyatango. Pona nangonga nyos oto leki, bisika oto tamboli, esengeli oyebaye. Azali déjà na Congo. Yangwana, ezaki kolobake oui bato bazako leka bipai na bipai bazana nzala tango Joseph banzala ezaki nzala nde ya liloba ezaki nzala lipate ezaki nzala liloba mais sikoyo pona kolongola nzala ba délivrance ba kubela makambo tu sika messager aza déjà awa na lobby pe na yoka malamu ezali Emmanuel Dodi toza wapi toza na limité landa malamu na quartier résidentiel wana nde kokuta esika ngezali eza na numéro 817 wana nde okoyeba na bi quartier résidentiel wana kokuta esika église ezali église pentecôtiste universel charismatique ezali message oyo ke messager amemeli yango église na ezali universel pentecôtiste charismatique oyeba yango un jour toko développer toko décortiquer toko exploiter o comprendre que ndenge yango ezali alors ngayo naza koloba nazali mwana ya mosakoli wana mosakoli le prophète Emmanuel Dodi
pourquoi nga naza mwana natamboli pe na mangomba nazalaki pe na mangomba ya minene tibra na miste tu pasteur missionnaire kasi ndeta nakutanaki na mobali oyo abaloli makambo abaloli bongo na nga asali makambo oyo nakoki oyo nazali kondima yango te naza kokende koparachute koyebisa yo kezali référence na ndenge oyo mwasi wana akutanaki na Jésus na pia Jacob tanga akutanaki na ye akutaki na l'homme yango nazoloba na yo tango ya akutanaki na ye azaki mwasi ba considéraki ye azaki rejeté déconsidéré mais ngolo azomaki na yango akutanaki na l'homme. Pourquoi l'homme? Naza koyebisa yo esika yo za wana talanga malamu pe talanga malamu esika za l'église boye l'homme tout ça na bonde kotia ba incompréhension prophète pasteur nanga l'homme aza l'homme était apôtre azaka l'homme était pasteur azaka l'homme était docteur azaka l'homme était évangéliste azaka l'homme était l'homme c'est le prophète ce qui au monde nazoloba prophète parce que azana parole prophétique o ezako changer oza ko place ba forme na makambo akomema culte akomema makambo to délivrance pe azo bisa prophète yango akese ba prophète musu baza awa parce ba prophète mususu akobenga mbongo akusala boy ba délivrance makambo boyebi yango bo pesa ba mbongo bo pesa ba makambo belé yo semi ba Isaac et tout cela bato ba bika kate mais ye naza ko yebisa yo atuna kata effronté mais miracle bato baza ko bika yango na kusala na référence ya Jean chapitre 4 et c'est comme moi sur kuta ngai pe na kuta lokola mwasi wana parce que ngai pe na kutanga ye na moni ba délivrance na moni ba bénédiction makambo na sikana na solution awa yaka ndeko na be na leleli yo yaka kutana mobali wana parce que za l'homme petanga kutana biki amona ke mo yuda okomona kaka mutu mais na sima et comment qu'il kamba ke monsieur je vois tu es prophète amate le susu je vois alobika monsieur tango abengisi messi abengisaki bato bayaki kondima ngai pe naza kobengisa yo yaka ba délivrance za ko salema ya mbongo te na leleli yo ndengo za kolia fufu ndengo za wanza ko solola ozata na terrasse ozata na masona mbeto na ko solola bien mais na leleli yo kobota na yo kozanga na yo makambo na nyonso yaka parce que messager aza déjà awa pe bato baza kobika sans argent sans rien payer et loko moko te kaka série na yo aza kobikisa pe bato baza kopambama yango na leleli yo ndeko na ngai oya toza awa bato baza kobika baza kotuna ta bambongo te na leleli yo yaka ndeko mobali ndeko mwasi pozwa bikamwa opambama yango tolobi ke na ndenge oza na souci ya koyoka okontinue koyoka mbala ya nsima tokoba kotia makambo yango kati na clair to tirepe to loba pe sur les écritures na leleli yo prophète pasteur otombola wana pasteur azaka l'homme était pas na l'homme c'est Genèse créant l'homme à notre image à notre ressemblance Abraham akutani kaka l'homme toujours mais l'homme ezalaka kaka prophète au moins tant akutana mutu wana changeaki makambo Sarah makambo changeamaki Abraham makambo changeamaki moi c'est pas na ndumba makambo changeamaki eza apôtre so que l'église ozaka na apôtre azabo non apôtre azaka l'homme était na leleli yo apôtre azaka ne mwasi ya Jésus azaki ngoma na yeba apôtre bazaki basi na yeba to ba continuer yango Christ pe ozomona Christ azaka pe mwasi azana mobali na likolo mais Jésus azaki mobali azaki nde Christ alors parce que Christ est là comme un prophète dit que un grand prophète est apparu Dieu a invité son peuple ba lobite un grand docteur ou un grand apôtre nous otombo l'apôtre wana na leleli yo eza kozanga koyeba apôtre azaka l'homme te apôtre azaka mwasi okoyoka yango tango tokuta mbalasi frère okupesa nga raison na pesa nkolo Yesu Kristo azwa lokumu parce que ngolu na yo mato yoki yo pe to introduire yango na continue ba ndoko makambe belé na leleli yo apôtre azaka l'homme te na leleli yo oyebini na zo yebisa yo apôtre azaka l'homme te docteur azaka l'homme te l'homme c'est le prophète nanga ngonga to zako bisa yo prophète azasika na Congo wana limité pembeni na yo Emmanuel Dodi mobali wana nzambe aza kosala makambo minene bato baza kokamba za kobika na leleli oya na leleli yo oyebaki ya un homme et l'homme aza question aza awa aza kosala makambo ebele to pamboli yo esika ozali pe to pamboli mama Dorcas Falanga na oza na chaîne Universel TV to pamboli bandeko baza kolanda na bino nyonso na kombo na koso Kristo nzamba mola bino